Chouaka, bisote Jalou Boussamboué. Star Music. Toujours spécial, bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, mesdames Internet, tout dépend de l'art que vous êtes. Bienvenue sur cette émission intelligente dénommée Les Amoureux de l'art. Une émission présentée par votre simple servante Noémie La Suarez de la presse congolaise, 9 matchs, elle piste le héros. Et en tout cas, malgré tout ça, il y a un problème, il y a un mawa, il y a un Kinshasa, il y a un artiste à mon aîné. J'en profite de souhaiter mes sincères condoléances à l'artiste et comédien, l'artiste musicien, l'artiste cinéaste, parce que bon, on a un artiste et il y a un artiste à mon aîné, à Chico Polo, à Tiki Bissolelo. En tout cas, que son nom repose en paix, malgré le programme dans la cité, trop solango, vraiment dans le plateau. Comme d'habitude, à Montréal, Alain Moudibani, toujours dans ma caméra. Aïe centrale, Aigle Royal, toujours dans mon salle, tout ça jour et nuit pour la bino ko sepesa bino ba fan na biso. Vous aurez toujours on a branché scotché cimenté bandé, pourquoi pas coller sur notre chaîne Maël officiel télévision pour nous avoir news à bien, actualité qui toko ba télé-réalité comme d'habitude. Et le na plateau nangai na un artiste et comédien moko autrement appelé Jacques Kipulu Yanga Fier. Je crois que belé baroyer baye batebi bayebi baroyer benarati plateau au penazala qui ami proche l'artiste na biso de fin na biso atiki biso Chico Pululu et que son âme repose en paix au pena batamoli na ye ba voyager na ye ba saline musala ba comédie belé ba film ya kitoko ba gaga trop au penazala ki na ye nyonso le narati plateau na Montréal Alain Moudibani banda fongolanga parce que ba fan na ye ba monaka ye déjà ba pe bayebi ete ba oyebika siko na rati plateau. Malgré ça fait vraiment mal, na douleur nyonso après penza ko yate mais chose à qui tete ameza musala na biso to mesana ko sala to sola maramba ngo pote to sepesa bino ba fan na biso boyeba maramba ngo ebatami na c'est véritable ngo nini parce que bato ba se poser tant de questions mais sans réponse. C'est qu'elle donne na question mark. Alors na plateau na nga to solango poto eba vraie vérité. Bonjour artiste Yanga Fier. Bonjour la Suarez. Boni papa. Sur le lobby bien, c'est que na kosi donc na rythme toujours ya matanga, on a profité na pisa ba mes condoléances na famille biologique ya Chico Pululu et puis mbote na batunyo so bazolanda biso partout dans le monde entier. On a pu profiter na souhaiter yo mes sincères condoléances. Merci pareillement. Merci beaucoup. Ngana opé tozaka na kamoko. Vraiment et ça n'a pas si et je crois que Bozo quand même est lobeli en tout cas pas si makasi parce que wana penza balobi ya kati quoi ya kati bazolia bazomela ensemble mais lelo artiste Yanga Fier botamoli na Chico Pululu bosali ba déplacement ebele boke ba Brazzaville ba mboke ebele bo tourner ba gag ba film malamu bo komi bino membale bo pesani ba idée bo sepeli si peuple mais lelo Chico Pululu atiki biso akei yo moko tant qu'artiste tant on va na yena ndako no tant on sangwane pendant que comment na matoi na yo que ami na yo moto na yo ya tongo depuis 4h30 atiki yo akei na ye abiso ate lorote yo mo esala ki ondeni ko za coup de fil wana na ndima qui vraiment nante malgré batu bazo benganga parce que mutali boso benganga ezali moko ya lopango place abande ko futela na ipen parce que inda ko za na ipen moko ba locataire a benginga mon numéro moko inconnu bon na bois qui ça qui en ba 4h 5h je crois là il a pongi Nathalie na bois ici na aussi 6h sur ce numéro tellement insisté qui trop habitina yamba na yambi ono ngai mututel boy na inka na informé que non Pululu azate akufi akangamaki ba 2h tomemi na hôpital puis ba 3h akotika biso nde na loba boye tozako tuna morgue ya monga fula morgue mo batanga ikombo mokole oui hôpital à mokole na kanzi bon amona ki onka neti ba jemoko ndere mutu moka ka olinga ndeti asakana nanga na négliger message wana donc 15 minutes après message wana ndesi ko na bandiko yamba ba appel ya batu mususu ya ba ninga mususu ba comédien batu mususu tozali na bona Cameroun batu mususu tozali na bona Brazzaville na assez que likambo vraiment et comme sérieux akipete nalali nanga sutaka 6h wana na na programme ya 8h nde na bima mais appel les okota kaka appel les okota kaka o temps rolala eza souhaité fona sana na lam kalamuki na bengi mutali boso na bengi na nos petits frères na Rabi
bengi o yambate suni bene me o yambate na bengi susu oyo yalandi na sima to benga ka mwalim ayo yamba me azolela anga fia watala tala malgré rabina ni mwalim absenga bongo petit frère na andimena ondi marate omona obezi na bino ngafo ngamoko na sanini na mona de tango ba 8h wana na ki moko ya ba camarade peka ya musala bengo na kutwa lobi ko rango ezo ya 50 mama na koma 50 wana na moni tale bela bato na moni président vide loin président la diesobe pakalo wi ba maswaku skula tale pousse non ndo ba se makambo pendeze solo biso peka ndenge yozo kamwela ndenge biso peka on aura film na mona ka film siko tant penda corbillard ye au moni penda que non mbali penda la liwana penda ça est crise de donc la santé lokola elo mo katinanga donc elongwe donc modelo mutema swela kinga banana botama tina koma na ajona no na santé ba sensation na te puis donc na kokaite na longwe akati na ngambo kuna ya base koto ya basoda wana na la limira otaka ba pekisa batu na pelouse wana ya base wana mutaza la wana donc so ba monyo donc ngakutu na yebi kutu teke ba pekisa wana na yebi susu te na keka na la limira wana siko nazomona makamoto solaki donc 5 jours kaka avant après makambo yo ninga sanga ke nga faire ba bilo to saki wana to na pont noir to saki na Brazza na to saki na frontière kuna ya Cameroun le quoi film ana ya long métrage to saki tant ya kopesa ngo batu msusu ezate na olinga na négocier na producteur mo bo soit batango na chaîne mo me bagagi déjà na pesa ki na biso TV le quoi batu bazo benga na olinga sikoyo na fandisa groupe puis cette fois-ci vraiment na lâché ba faire il faut vraiment na telema vraiment na simba groupe na nga moti na suka na pesa su mutu mo confiance te kaka bana ngai po batu ba décevoir nga trop abandi pe ko lo bana po to pe na projet moko donc ba vous avez bien na biso fa to pesa ba passeport na biso pa mutu mo ba bete biso ba visa ya Afrique du Sud donc les 28 awa faki déjà to kende ya décembre pour show mo boza kuna na Pretoria si je me trompe pas neto solaki faki tozala wana neto solaki donc ba biso soto bonga déjà pour mutoya zo ba passeport so ki koto ba pesi biso visa te to kenda ndenge ya Lubumbashi to soli pe to ti ba commentaire na biso na tumbola ngo to yanga fe ko kimate ko sanga soni tene o sala la Cameroun ozongaki donc afisi pe zonga kuna lo malonga peza na ngote ya mboka pasi mboka souffrance so ki mawa kinde ya ngabia praise ngabi lo kwa kimangote atumboli tumenga bana groupe na ngape ba onyonga baba ngayo kwashika na yanga ferwe ibongo biso monga ya bi obonga mna pona yanga feza batuka oba omona ngana ende bazo proposer pe naye de vous allez comprendre en tout cas, comprenez l'émotion de l'artiste. En tout cas, même ngana simi miko salinga mali ma ba char de poule Télémi Montréal. Il y a pas chabona on a monaté pinda on a yokate ba bilora boto kufla na biso ba artiste ba président Mondori ba kenda mama Mindondo ba kenda ba artiste belé ba kenda ba tika biso mais pas chaud. En tout cas, faut le kela ngo combo bazaki bien. Car subitement boyo mutakufi. Ye mora lobi que ayeba ina yekutu zezo bazo benga azo douta zo ndima kutu tamu na kalora buzz nde ba panza ya leader pomba que leader pomba akomi liboma mais akoma liboma tamu na ra buzz ba petit frère ya pululu ye mo ba bengi ye mais ya mo na buzz mais tanga akomi ye mo na rata 50 a confirmer bi somme vraiment donc olongwa ki wana oke otema ti musiko oke otala te mti ba journaliste msusu wana pe ba Hollande donc nako kana nga mema kolobate ti na simbi makolo na nga na zongi na ndaku nazongi na oko kaka te ti bayar mo ba 17h na kiskoti na famille pe kuna nde to vandaki ti donc siko par rapport ya événement o komeli biso lelo et na ville na biso Kinshasa ko perdre artiste munene Amina Yoshiko Pululu obo travail ne baton ebele yo motanga kufi oki pena sonere beti na mato no ndindi ya kufi ndengo za ina Pululu banda ko bela alors ça ba fièvre
parce que yo za pena mutu na kati tant muso ko bombela mwasi bandeko na ye mais yo faut ebisa tant muso ba yanga fier moi na bonya na ba souci na ba promo estomac zo déranger nga est-ce que aibitele ko lisola maladie aibise ko problème moté bandeko tungisa ye oh là kei à la quitter crise à pas mais comme mutu kana liwa boité c'est suspect yo moko na pas aibise ko atelo roté ke pour la maladie pour le informer ngalo moté et puis na yebi kezaki en bonne santé même balé qui n'a pas bande ko bitilanga lisolo que non jour à kufaki lo bezala qui lundi donc dimanche azala qui pa na bango na kwa mutu na kitambo de 14h30 ti 21h avant de go to ba solo la na bango moko asengi basombele ba castel na ye wana meliso ki de castel na ye asengi pina mai moko ya malili ya meliti mwasi na ye a juillet pe donc pour lui la qui malamu ti nenge akenda kuna ye ba 21h il qui 14h à 21h azaki en bonne santé problème mon côté azaki nango yango moni même bana quartier wana musuba bana ngasta iloko bonga kata boyebi ke mutu na bino banda ko bela passe moko azala nango te 3 jours 4 jours bobaga abela ki akufi mais na bon courte maladie moko boye ndenge ba communiquer ko mamaka mais sikoyo accidenté ni te mort subit puis donc ya ba ndenge moko boye kaka donc mais na bi que il y a des gens au ba déjà ba wazolo ba déjà mais il y a rien donc mais oui bato bazolo parce que YouTube eza ruine to moni ba musu bazo ba publier que non ba kangi mutu moko boye oya abomi o empoisonné ki pululu balobi na butu wana ne ba artiste musu ba témoigner que ndenga bandai ko mela masanga vana ki na bato moko boye il paraît que bato ngonde ba tieli poison yango moni ba musu ba misi na ba YouTube que ba kangi bato yo ba vanda ki na ye na butu na bandomela ba caster donc disons kolanda li selon de ba betelenga ba fanda ki na bato ya libanda te les gens de sa propre famille donc ma petit frère naé na ba pire donc bon là on a vraiment na éviter c'est ba pire à rater attends so ba pire on peut ba membre famille on peut ba européen au cas ça de moi les kuna ba les qui ça épé yo yebata wana ce que ça problème na ngaité donc ngana peska nzambe merci ndenge ba kayem tapesaka ye mutazwaka et puis les anjela na bisonyo so à quoi sert à quoi bon donc otila muninga poison pour ya kufa même si yo potika liango est-ce que otika la libanga na kata mukilian jamais donc ko casser carrière ya mutu vraiment wazaki mutu ya batu donc na éviter tant mususu ba dérangement ngana ozona ba téléphone ba batu libanda na batu musu ya awa na éviter so batu musu pe bazo zo c'est-à-dire comment na keno mutu ya lali lelo oyo aza mutu mukete c'est un grand en tout cas, c'est un grand artiste, Watiki Biso, et ça la passe dans mon thème, et que son âme repose en paix. Artiste Ebisa Biso Nano. Yo vandina pour le temps moulai, mutazana malamu azarape na mabena parce que ba tebe ba lo bara mutu so akufi ba lo bara malamu mabeba bomba, bazu mabeba bombi. Mais tant qu'un être humain, mutazarape na ba défaut na ba erreur parce qu'il y a un adage dit que non l'erreur est humaine. Yo vandina pour le temps ebele, ba défaut ba erreur, mabe ondo mon n'est pas pour les aïni. Pululu kofanda na ye kokoma proche na ye oyo kozala na ye vraiment ezalaki lokola na baka ye mo muta provoquer ngo vraiment ke ngai nazaka pembe na ye na ndenge nini nafandaka un jour nataka numéro mo ekomeli nga sali artiste nazongisi pe na WhatsApp oui sali ngali mongo so sanga na kaka na profil mais elongi ya mwana ya bébé mwana moko de mwana kaka mais mona mona ki siko na solo na mutu mais na yeba mutu te mutu nga tuna kombo abiango so sali yanga fier est-ce qu'on a je mona tuni c'est qui s'il vous plaît ne se présenter non c'est Chico Pululu boy artiste nena zawa na ko mingi et puis mwana na ngai azaka fanatique no makasi donc yo ça nga bien ce qui au pesinga chance wana ya ko komuna ni pa na ngai fuka busola na mwana ngai ce qu'on a tali grandeur ya moto oyo
succès assez vanté te alaki te que non aza oya azalaki pululu mais amikitisi devant ngai yanga fait aloba na ngai que non là se présenter pas na eka ta pour na honneur ya mwana et puis azo sepela na musala na nga en tout cas singa ilo mo susu mwindongo za wana oza déjà na esika ngo mais ko ezanga kaka eloko momboe kaka epasuka kaka bosoka epasuki kaka déjà yebaka ogangisa déjà mokili ko nde bandi ko vimba oza déjà donc tu as du talent donc bandi oloba oyo ezaka facilité na minoko na biso ba artiste to ndima mutu boye ezaka pasi ko ndima no mutu na mutema mais pour bimisela yango boye ezaka pasi mingi tamuso za mutu mo boye ona na bimi na ete ona na yeba ete tamuso za mona facilité ko loba no eloko mo boye ke ba oh déjà ba bima wana amona ka boye au final na au moins ne mais je suis pas fini na mais pululu asala bongo donc et marquant vraiment makasi et marquanga toujours mo pas bien na tournage na ye toke et puis ningi famille ki kokola na oyi ba pe bande ko na ye pa bande ko nga tipe to ko mo beta na pe ba secret ya makamu na biso papa na ningi to ko zo ba copie na ya ba voyage to uti ndi to zonga ki donc ko fanda na ye donc na zoye na mabimo côté mais azalaki mutu mo nde asilika rapidement donc ando asilika vraiment donc ala mutakanda mukuse donc akanda mukuse nso pas siliki na ye qui peut être au final na okimia au mona su yemo kaka muto ya oluka yori suska malgré nyo sta muso ko kwa ko bakanda nyo sa afficher ki liboso na yo au mona yemo susa ko akoluka yo donc c'est un bon mec, c'est un bon tonton donc que son âme repose vraiment en paix donc to bungisi mutu munene vraiment en tout cas to perdre mutu munene et ça la passe te bateso to lobela onde ni to loba ngona langue nini po passe to zoyo ka to lukela ngo langue mususu robima ya sika po to exprimer yango mezo ya tenzambe au problème nini ko meli biso et finalement balobi ke et comme nini ba artiste comédien ba romo kufa et comme romo ça ba tour de rôle so ba musicien mora kei bino ko ba comédien ko to ba kei artiste comédien kei musicien kei yo mo to on va neton ki artiste au sala constant nango ozo mona ki za causé par rapport à nous. Bible Zoloba, l'homme n'est pas le maître de son souffle. C'est-à-dire, peu maoto zaranango zaria bisote zana mutu moko oyo a défi sarabiso yango, a pe sarabiso yango selon volonté na ye. Soki alobi na ye ke non, tanso yanga faire azana ete. Donc mutu mota ko telemela ye, mutu mota ko kanga ye. C'est-à-dire liwa ezanango kaka pona ba comédien te ngabe na mutu le kana kanko na ndesi na kako da ba soda ba okufa mingi mi ba policier ba okufa tolobani toloba peza c'est-à-dire quoi ba policier na kan a ba okufa mingi. Zomona donc c'est-à-dire ceux qui batu batieka c'est parce que zali monde moko monde artistique zali monde moko batutu ba avec artiste tel mutu tel tant azoli moi ba musu bazo kende ba musu bazo botama et ezala remarquable donc o batu ba ko retenir ka ke no biso tout ça ba mettre ba souffle na bisote et nzambe ndenge moko apesaka eza pe ndenge moko azwaka donc o biso to ko sala kaka ko rendre kaka grâce ko ba kaka merci parce que ba bina ba circonstance nyos to kumisaka ye mo nzambe donc ye mo nzambe nda yebi ah voilà nzambe mora yebi ba fan na biso parce que bato bazolo ba trop ni bazo publier na ba Facebook bazo panda na ba YouTube que ba télé pozo ba bomi ya tika na yo parce que bi bazo ba ke ndenge artiste lobby en tout cas motoye moro aza mokonzi ya pema na été dans Zambo apé saranda zwara dans liwe artiste na biso Chiko Pululu izana kata volonté nzambe ye moronde a sepeli azwa molimo na ya ke da pema na kimia yeba ke mille était là partout à chacun son tour le panier sur qu'il encore ne peut le binga la 9 maintenant le bela pe na okende ne peut le Montréal AM na proposé to kende po so kesiko na sambo do faut za nanu okufate bozala za parce que musala wa sala ezebele artiste mais to sali constat ebele ba tu na kata morgue ba artiste ba tondi makasi ya grave mais ba artiste na ba monani kaka na kata morgue tant Pululu akufi awa to ebi ke ndo zana ovaina Pululu temps ebele o partager ba bon moment ba mauvais moment et Pululu auto yebaka na succès wana Pululu azaki so na succès wana te
Pululu kita kin makasi na monde artistique na ye. Et puis aussi la constat ba artiste belé ba comment ba film le tout monde ba président et belé tout temps ba komboté. Pour nga pe na kotanga ba kombo na bino pour bosa nga pe loroté. Ba artiste belé opte ba de lo ba travailler ba Pululu mais pour le banda kita succès avec souté ba artiste nyonso na banda beng c'est na banzonding té. Ba tika ye ba komari na ba casting té na scénario za raté. Mais le lo Pululu a kufi to moni ba yembangu batondi parce que on to moni balianzi balianza ba yaki wana ba buibui bazaki wana ba président Calais ba esobe autant so bande ko raisonner sous Pululu té mais na morgue ba batonzi o mona te ke wana eza manque ya bolingo on ga ezebazela ka muta kufa bango batondi to eske ba rotia matanga ba to balati makasi ba sa biso bilamba parce que bango bakendaka ba poto ba Cameroun ba wapi po ba ya balata makasi balela Pululu. Ils ont remarqué que entre Bino et Bino Bolingeza et Mbebo, Bolingeza est solo. Oui, ils ont passé, ils ont vraiment passé. Sauf que ils ont passé la soirée. Ceux qui m'ont voilà qui ça. Kolata soki mutoroya pour lakisa kombo soki mutoroya pour lakisa oya zali saki za bato bayebaka makomi nzambe te makomi nzambe ezobisa biso ezotorize biso to ya babisika oya bandenge wana non seulement pour na isengo mais epesa biso leçon to ebake lobi biso pe to koma bongo parce que bande ko loba pe to kwa biso to loba boy bande ko yamba epe na ba mission ko pe ba yamba nga a tourner pe le kwa batu msupe bazo tourner mais c'est cette fois-ci il n'est plus. Donc c'est-à-dire ezali eloko moko naturel oyo ko komela yo ko komela ko komela mutu nyonso oto ko sala pona ko tombola kaka kitire na biso eloko liboso eza bolingo so to lingani ka ya bambe bandongo uchuko loba wana yango moni ba théâtre na biso ezala ka minimiser ezala ka ndingwana kaka parce que bolingo biso moko toza na ngote oza to sala eloko moko boye bo tourner film moko boye ebeti makasi metamsu 6 à 8 personnes à 4 films na baloba na raté bakana na rabinemi moko ya ndenge moko to ya kosakana ça bien ta tandis que to utaki na mboka moko na Douala na Cameroun wana village wango baba kiza ba Samuel Eto'o na joueur gardien na biso ya V club ah c'est-à-dire ba répéter pe ka loko biso mais bazana ba click na bango et façon na ebité tam susu na ebité façon ba artiste wana bazana bango loko ya ba village ka loko ba matadi na biso ka ba ville plutôt bon ville la village te ba matadi mais bolingo moko boye o sentir que non moto yo azopesa oyo te na pona pesa na sentiment mais opesa oyo uti na kati ya mutema na donc ezaba biloko oyo biso tozozanga il y a des acteurs oyo dans bano des bons acteurs a na kati ya ville pe capitale na biso ya Kinshasa na bamboka misusu wana bazate il y a des acteurs ivoiriens au ba vie ya caractère na biso na ndemo ko osakana te nini ezosala force na bango ezali bo moko o bazara na yango. Parce que Go a un groupe na ye ba muso bazana ba groupe na bango mais quand il faut essayer que essayer musala mo beto muso alliance la wana il faut alliance ani il faut ça c'est que comme tout tel dans fois dans les bon bazana ba association na bango moko ezala te le kwa ya ba mbebo le kwa ya ba biso ndenge ezala ka tango ba benga moto te kinga kate ezali awa to kenene mwana ezala ngombo wa famille na yete ni noko na ye moto abisa ngona poche mais po ye bisa yota boy moi moutazo kende tamsu na 14 yo zakini na 12 heures mais kotika la kobeto lisolo te ma sa ko moninga ngalinga ngo mingi ngana sepela kano mingi mais ceux qui filment il y a 2000 francs 3000 francs wande master na ye okomi master tala donc babiloko wana tout ezaba biloko biso te mutu to créer yango mais to kutia yango et pas donc il faut que ka ba ipa wana kaka bangonde mutu ba boma yango po pesa biso ba lakisa biso ce qu'on nzela moko ya malamu oto ko sala pona ko tombola culture na biso donc ils a capacité pona mutu ya kolingwa ya na bandenge moko boye kasi bango bazaka bongo ba ozela matanga baya balata makasi batia ba connaître na minute na biso ba musu ba koti da studio ba fondation musu tanga ba kombo te ba fondation point ba fondation point o bosane bokoti da ba studio bo yemba bo bolela pululu c'est comme si bo benga la ba théâtre na bino jouer oyeba
to zalaki na Brazzaville to zui avion poto kende weso to solola non solaire mo mona pula chebo afandi pela mo bouger monstre nini ra yanga faire na okanisa kaba mabeka ka o bato kaka basala ngai o mona mutu mususu vraiment que au lieu na ye na 8h mais na 9h asali o mabe on fait ça attention musala oyo tala donc zaka mayele mais la vie continue toujours kwa nzambo apesa ngaka souffle de vie na ebika nzambo asala nga za la pululu wana yipe mutu ninga bandi ko sala ka na zala kabwe ndenge pe na ozongela kaka donc mona keno mutu azolela na kati ya mutema par rapport kaka ya batu kaka puis batu musu tongo ba pire so ba pire batu musu pesa na opeka batu théâtre pété mettre musu ba entourage pe mo ba lido c'est-à-dire Congo kaka vraiment nzambe fasunga biso vraiment ba église za ka bende belé wana vraiment botaka ta biso pe na ba prière nzambe obwandi pe na kosamba to benga na milimo ya mutema mabe na mitema ba artiste bandi kotanga na mutema yanga fe molimo ni bima molimo likundu bima mo pe tangu super si yanga fe pas za likundu pe boa et pumbwe pe bolingo pe koti c'est ça donc tout ça la raba sembla te okenda ka pasteur de la foi bien surtout que ne robonde to kende kana ba sentiment non to kenda vraiment pona ko bondela pona ko sala ke non nzambe pe asimba musana na biso bo moko ekeni kati na biso poto tomba ma to ngola ba système ba intérêt personnel wana collectivité et ça la rappelle moi bien dans musala en tout cas awa pasteur de la foi bien ba artiste nyonso ba kende kuna na terrain so ya njili ba bondela parce que amona imama mabe ba artiste tellement têtu c'est les makasi bolingo ezate baito babito kenete pasteur de la foi nani il y a pas commander le roi biso mulimo ngamona ra pa na biso ba misa mona bango ta mona ra biso to kendete or to bokende kuna to musu pasteur de la foi misa milimo ya kozanga bolingo ya crédibilité na kata mitema na bino parce que bolingo ezate en tout cas ba coup de chapeau na président modéro totokani na président mayonnaise au à tout moment et puis ainsi que notre artiste yanga fier au à tout bazala qui na président Chico ata mo nzondingi moko boye bango misa bino misa tukakati non bon ba tu bazana bon ba tu bazana papa to mona total bino ba TV na ba biso TV na ba YouTube to consulter rango to mona ra ba film so na moni se na moni ida yanga fier na moni se na moni ida modéro na moni se na moni ida mayonnaise au moins la kati ya na pululu azali jamais moi la film ya président sobe la die sobe mona na se wana batie ya casting batie na zaki wana to lo bara bosolo te yanga fier na kana note na ndenge nini moni to sala ba film wana mutu na mutu a sala film na etango sali ayebi ke casting nanga eza fo mutu tela zala mutu pakala zala so nde chabengi exemple ya nga fierté mutu pa tourner wana zaka mutu donc ezate ke non ba tiki mutu ba tiki ye soki pona nkomo ko beto pona loko mo be yango pe bino pe bosunga biso pe ba te wa pene ko men côté papa wa pene ko miko oni biso no toza beto to na 4 entre bino na ba fan na bino biso to mzoma lobe uta kuna to ya na awa to zuya awa to kena kuna so vérité za photo lo ba vérité parce que za bato basali constat nde to lobi na ngai ke azali soka vandi azo raisonner to yango ni ba artiste musu ba lobi même président modéral le binenga bandai ko mona la belle quitté mais andai ko mona c'est comme ça apparemment la carte na zaki na ba inquiétude ba souci hein oui apparemment ces derniers temps apparemment parce que peut-être le on a aucun qui peut même jour dimanche wa zalaki wana apparemment pe donc avec pena ba inquiétude mon ba souci mon vraiment na carte mutema donc tout ça bato kokoza na likambo nzambe a créé biso tozana na ba connaissance ba relation za rapona to partager ba charge oyo tozana ngota musu na partager na soirée c'était na partager na alente hein pasteur nanga azali baboti nanga bazali on a koluka ka ko se défouler afin que parce que la vie continue malgré des choses malgré des calmes mais la vie continue tant que tu es encore en vie donc la vie continue. Alors dans nos jours là qui na pululu beaucoup tana qui na ezali journée ni po oyo rasango. Donc mois passé na tournage moko na ngambo mimoza na Kinchuka oui. Mois passé tundrena wana ndeo ya wana disco to moi ko benga na ko na WhatsApp moi appel na ko benga na nga fait position est-ce que bato wana ya weso ba bengi yo ngabite na ba benga te ponga lancer la WhatsApp te aso ba komelio bato wana fudi sine ba komelio ngabe na WhatsApp na osala te mikolo wana kabilo mo bongo WhatsApp nga ba show
ana déranger bato parce que ye téléphone ya WhatsApp et bana ka bana nde bazala ba ko panza ko panza ndabaki azana bongo non parce que nzira zo sombela bana ba panzaka kasi ye ba bipende balobi ba muso ba bike Chiko Pulula atiki bana na mwasi moko 3 et 3 bana na mwasi moko azakane na ndako kuna et puis sans côté bana mususu ya libanda to bite bino pe ba artiste ngo pe tozonga na muke pe bozo bimisa onde tikutu concours kuté kosa. La Bible a dit remplissez la terre. Remplissez on bozo remplir on akanda. Non, on est mokile lo ba nango kaka. Nga yeza na mutu moko a soigner la pona nga azolo ba yebinga nazalaka tafara na ye azolo baba makambu nanga menga mona za sur place na yeba teka yanga faire ngo ye wana tema lo ba ngo pa batu mingi batanga batu biso to solo na yanga fa yaka pe awa yete yanga faire azalaka te en fait okutana na Luanda na so yo to staffa ka bani ye do ye pe akenane ba so yango ta suka ne kana lufu aso mo ba biloko na zo ndi tatango papa mukolo ya kutu kuna na nini azana bana mibale na Angola andi ko pesa ba position na ngai kuna oyo kutu ngamoko mutu na mapona ebite ba azolo ba asi mango papa yanga fe wana mutu na nga aza mukolo ukolo na ndenge moko yo sakana te ole kanga ba déjà parce que yetala suka pembe belé ndenge solo dala c'est comme ça le ballon vérité sous mon congolais c'est-à-dire à confirmer kalikambo mutu na eloko mutu ye moko ayebite donc quelque part pe ba fanatique na biso pe moko vraiment na yebaka te soki ezalaka nini non pe ba jijaka biso sko ne mabe ba jijaka biso vraiment mabe na ndenge moi pela mutaso confirmer mo la soirée wana azana zemi tamakam donc so mele mo masanga na yo leki no mo bien libume finga tango bimio tsama mo zemi ale mudibani lokwa pe ba mona o mingi na ye na talibino abiso musala yo lo barato to ko vimbo be ko vimba parce que to ba no vérité ce que Chiko Pulula ti combien de ban wana siko to ye bango ndenge bako benga na famille ko tanga yo amine we bibana yo no ke to lo bana ozana yo lo baike tango puna ne pula benga ko liboso parce que moi na za fanatique na yo siko tanga benga ko premier jour boye bana okenda ndako na ye omona na combien de ban pona liste na lobi wana ko bomba te pona famille so ke bombi même famille so e bombi ngana yo o témoigner ngala ozana caméra na ale mudibani to landela yo faut pesa témoignage ya bana pulu ngana za membre famille kasi pour moi na za fanatique na kasi tu mona abinga la bibana il va so batimbi ba reporter plainte pour yo vraiment c'est comme si quoi suspect là voilà nos fans en tout cas pour s'abonner massivement na kati ya Mayele officiel télévision musala toujours musala belé to ko ba kaka parce que biso nde boulot na tout na question pour to koma na suka émission to ke dans la ko chiter émission na biso alelo pour la za na groupe bon azaki na groupe apé misaki yango nano parce que azaki pena na makambo belé donc azaki vraiment na makambo belé faki sala et puis bandaki ko senga vraiment batante parce que senga abandaki ko confier bato ba groupe mingi au moins tant si ya voyager tant ozonga boma muto nga balukela ke de asale groupe ngo tant so longo lengo groupe o ya pesa komba changer komba comme songo ya ye ntia mabe kaka bato mpe ba yebani pe baninga kaka mata masala ngalo wa yo to banano na pasi to sala mata mususu kesi o ko pesa tan suma nini mo marché mo ko ya soko juma boye bombela nga pe boye nga na kaiti nano tango muta mona marché ye mbongo te bele ye butazana ye wana te ya sene a détourner nenga linga ki bena asisa na ba tourner na ye asisa makamune tango ofanda kimia nde sikoyo atsungu sa sikoyo groupe ne mais abandé déjà ko benga bana moko ba OP bazaki patient bazaki déjà bandé ko zela kaka coup de fil na ye a confirmer bango ba jour ya ba répétition puis siège ba banda mbala moko po souezaki que avant voyager ne to voyager ne to voyager na ebi donc ko kapé sous pété donc avant ça déjà bango apesi bango ba inscription bilo tout que non bo sala bobo tambola bo ngaso na ye kaka to démarrer mbala moko siko azane ba projet belé lo akei ma BP ya biso ba artiste ngo pezaka que oza leader bana ba bozo liebani sa bana na hôtel lo ndeti boyelelo Chiko atiki biso groupe na ye batu ba ye baté soki za na combien de personnes boye baté batu bazana kati ko yo ndima otika na oza groupe ana na boko na yo ko ma président po ya za mutu na o lelo akei bana ye yo likwa o mema okamba bana groupe na ye non azana batu azana bazaki na bango azana batu pe o abanda déjà ko shola na bango soki
nayebi moko aza moko kuta kuma déjà pas président Caleb abenga les garçons en question azaka mwa si we jeune ngo aza pe maître mais soso si kombo nayebi li soso oui aza soso oui aza ye penande chef à répétition na ye kuna azaki pas président Caleb kutu soso ngo lobi abisanga kutu président benga ngande asinga kutu nayebi ko za pas président Caleb mais zonga ozanda kuna yo nde fo bando pesa ka répétition kaka ou bando pesa kaka répétition donc aza déjà na bato puis pululu so natangeli yo bato baleka na groupe na ye yo mopo kamwa na yo nani o ba yo basala bazana bango pe baza ebele bazali nani o basala ko bazali ba blandine mafuta waza pa ya mode baza bana pululu maswaku o maswaku pa za mona pa pululu banda point noir je comprends bazali donc monique na tant sangwane yaki okependa morgue de okuti maswaku aza ki no okuti poza vie loin zala ki do azana ba pire ye o pe bon pour le moment on a évité na kolo bani pour pas makamba groupe na yo pour wana ozala pe wana ta moi ba idée moi ida filme moi script non fona yo kana no kasi structure o ya tika po bonde ba yebi makambo na bango mo makambo yo et le caraba problème créer un problème par rapport à ba bloc ba ndenge wana ba comme alwa ba désordre mo o mo oui mo ratiki le baté o yemba la moko tala o yi bon donc mabe vraiment voilà artiste na biso atiki abimisi bato belé po atiki groupe na ye yo za na poso soutenir po ye ba groupe na ye en tout cas kana to obenga pena ba numéro za affiché wana o ba programme ndenge za parce que yanga fia na minute programme bato basali déjà to esenga bo vanda famille vanda pour pesa programme pour pesa pe ba fan na bino. Oui programme vraiment na nuisate pour l'instant parce qu'il y a kufika le lobby donc programme ezanante les londe réunion moko ezali na compte à TTP ya président Masumu na ngiringiri na salle de fête mo en direction à Sosa je crois si je me trompe pas na yebaka salangombo on lobby atika ki message moko kuna qui a été kutana kuna biso nyonso lelo partir ba 14h nde tokoyoka oya koloba puis réunion mosusu ezali mpona ntina tokanisa jeudi wana eza mpona baluka koyemba nzembo kasi makambo yango la soirée ezalobaka yango oyo makambo batumbolaka nde yango oyo po na nzembo nde mbango basanga na bafondation ntango akufi bon merci d'abord nano na président Masumu mpozi mwa likanisi ya osangisa baartiste mpo tozwa initiative ya malamu mpona kokunda artiste na biso akei me bandaka loza ye wapi onomona na te fondation tokanisa yo makasi na banzembo studio ndo okotaka mbango me osundolaka président JP Masamba limbisanga siko yokoza pe na mode de la fin na yo ekoza ta msoko benga pe ba oya yo bato ba yebi yo na pululu mpona ko soutenir bino ipo pesa numéro de contact na yo parce que bato belé ba luka pe ba benga yo bazo ba confirmation ba programme non sta maboko na yo et puis ba bandeni ba koza mpona ko pesa pe ba soutien na bango. Donc ngai nakoyiko naza na droite ya ko yebisa bato ba pesa ba soutien na bango et pas nanga wazana posa tindelo ko mbongo to nini pa nanga d'ailleurs on pesa oyo pesa na famille non wana vraiment ezana bato o baza chargé sur yango makambo wana écrire pe ba désordre ma mutu mo ba leki kaka boyo ngande mutu na so ba mbongo ngande mutu na so ba musu ba peke $10 mais kuneta musu ko bima $2000 $3000 et le conflit ko ta na famille était ekoti donc ezana bato ceux qui ba lancer message que non sikoyo tokomi na autorisation mututel soki alinga tinda eloko atinda pa mututel peut-être tokoleka sina émission tolobi ke non ndeko songolo ndeko paka soko ningo tinda mbongo to eloko nini oyo nyonso bando sepena musala pululu benga na numéro oyo to tinda na kombo ya mutu oyo wana sikoyo esenga membre ya famille na bango to na membre ndenge président Masumu bakoyeba kobongisa comité moko pona kolukela babiloko wana tout ekomela non pas yanga faire azani ka simple membre kaka azaka simple acteur kaka donc botinda bino mbongo pana ete aza mutu pe ko lia na epango olia te poso kolemba mowe okanga na mongongo olingo lia te boba obalia kasi oyindela bango mokolo e peso meka na kolia ona ndenge za wana pete pona ozwa pete mais ata numéro na yo parce que ba tous ba ko ba ta programme pe pa na yo non oui pona numéro ta mususu programme moi conseil ko donc plus 243 89 54 82 256 plus 243 89 54 82 256 toujours c'est la kaka programme ce qui programme ebimi nde tango ko benga tango ko koma numéro nga pe ya WhatsApp ya ngwana nde
oyeba ko joasko ba programme nyonso. Mamso ba lokaba ko na Facebook okomana. Yanga fier Jacques Star, Yanga fier Jacques Star. Donc Yanga fier Jacques Star, son bitka Yanga fier na obima déjà wana. Page nanga officielle pe na Facebook nanga. Donc voilà, merci, nous sommes déjà à la fin de notre émission du jour. Merci à ma fan Nabiso Bodala qui branchait ce coach Simonté Bandé, pourquoi pas coller sur notre chaîne Maël officielle de télévision, chaîne il sera bien nos réalité nango, ba news agito pour monsieur ba vérité parce que bisoa mon ko ba bien soirée songi maman songi so lingito tonga bientôt le ba solo ngo ba voisin ba sala ma be wana pour na ba artiste yara na plateau nanga tout poata ba to le ba solo. Merci na yo Montréal, mon cordon, mon caméraman, mon monteur, mon réalisateur, mon boss finalement l'équipe Nyos, hein, AM, l'aigle central, l'aigle royal, et mondial, Alain Moudibani. Merci Nayo Dagna ma caméra pour la vidéo et merci vraiment à la famille Mobima Massamba, mon papa chéri et le connaît Daniel Massamba, les ma banga mingte pour na rata mawa, to na rata souci. So lingyo ba programme ou za posa oyeba parce que l'autre aux en réunion wana et pas président Masumu, lingo yeba ba numéro la biso affiché wana, benga biso et puis numéro artiste yanga fier à Pessi, aux en posa pour ba programme ndenge ko se dérouler, benga comment na WhatsApp, bo komelata na Facebook, bo lukaye parce que yo wana nde mutu na ye, mutu ne accueilli, mes condoléances à Bantou. Nous sommes là, courage et belé, et que son âme repose en paix. Je crois que mes messieurs, s'il était temps, on peut ça sous programme. Non, il y a un bassou, on a plateau à Tolobela. On a eu mon pas. C'est parti, Tokutani, à la prochaine émission. Merci.